Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Salut, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, na balandinyo so ya BBC Mpoi TV. Boko tato solo la to zali. Boko tato solo la. Nzamba pesa biso toujours makasi. Nzamba bomba biso yeso Nzambe na bomoi. C'est que le monde méprise. Oyo mokili eza kolinga koboma, eza kolinga kotitoya yango, eza kolinga kokitisa yango, ya nde lumière. Donc nzamba sa poni yango eza lumière ya éternité. Nde babela oyoyo. Tokonyo kwa mani biso ka to ya koloba na biso. Oui, tokoloba parce que toza bato mokili. Il faut ka koloba. Mais ce qui te coach en na spiritualité, c'est que le monde méprise. Ils ont lumière au nzamba pona ya éternité. Alors je crois que mon titre dans mon photo à miniature, ça fait vraiment mal. Et ça passe. Na te sous mon sel ya nzambe o eza José Nzita o tuna mama BBC nini sous na José Nzita ba belle vie. Oui. Toza wana malgré tokoya tokoloba les consommateurs, tokoloba ba comédiens, tokoloba boy mais tozonga kaka na sima tolobi ke non. Eloko nyonso il faut toujours quoi analyser, discerner yango. Pourquoi toujours belle vie? Pourquoi? Asala batunini. Belle vie asali nini. Lelo ba benge hypocrite. Lobi ba benge ndoki. Imaginez comme que no 2 ans eza ebele. Na 2 ans wana parce que to partager pe na bande comme sous na privé lorsque bazo benga nga mais nga maman BBC je sais que non il y a rien. 2 ans wana eza ka juste ka que non. Diable azolinga ka juste ka peut-être kobangisa bino il y a rien. 2 ans oyo kaneli mutu o lobi que non 2 ans eza ebele mais tu étais avec la personne pendant ba année belo vandaki na mutu wana. Il fallait déjà loko wana ya mabe déjà tangu yoza ki pembeni na yende kokisama. Mais lorsque vous êtes sous pembeni na yete ndozo ba que non 2 ans eza ebele, c'est-à-dire que non échec. Échec. Au vandi na mutu pendant des années, au bandi ko ambrier mutu, au bandi ko lia na c mission na yo ekokite. Mais lorsque bimi libando moni que non mission na yo simbité, au lobi siko na touché siko kaka personnalité na ye, na humilié ye. Diable azala bongo. Diable penza azala bongo. Diable azala ke no po ameki kokite. Abanjo kota na kati ya batu ya koloba ke no boleka na ko humilier peut-être ko finga koko sela ba makambu, c'est ça. Po alongolo pe siko na présence ya Nzambe, po azoyo lisusu bien. Biso toza makasi to ko solo la to sala ba analyse. To ko loba penza. Ozaki pembeni ya mutu. Pendant 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, depuis boyebana na monde na bino. Depuis boyebana. Et puis, l'autre chose qui langai, mutu oyo bana ko pese respect jusqu'aux preuves du contraire. Et l'obi atajita. Au grand jamais, au benga belle vie, o ndenge batu musu ba benga ke ba artiste musu ba benga ke wana Poutine de l'écriture. Bela, te. Les consommateurs na ndenga bimi na ndenga zo saba makamune nyonso wana atikala jamais ko benga belle vie wana ya koloba belle vie ou bien bengi Poutine ou bien bengi Bella ou bien bengi nani abenga kai toujours madame. Lorsque yo mutu yo mwa mobali obenga mutu mwa mwasi obengi madame derrière eza déjà na respect moko ya considération moko eza wana po benga ye madame. Peut-être t'occuper que le bakeno ba benga ke belle vie bayebi peut-être grandeur à belle vie te bapesa ka belle vie respecté toke nango bongo poto
baobenga ngai awa bozolanda la grande famille. Alors na ndenge ya bien nasi nakotisa bino déjà émission moko na mataki mais non matati na oza toujours down pour comme ça tout solola bien. Que la volonté de Dieu soit faite nanani na makamunyo sur les consommateurs. Eza pe asikizate la grande famille. Mais bon zano na chila nano bino extrait oya muke nde la ligne juste ka ke non na ramener pe sous savoir na biso famille libota ba famille na ba familloise. C'est par là vous allez vite comprendre eloko na nina loba ya koloba ke non. Eloko o nzamba sa poni mukili soki ezolinga ko éteindre yango yeba ke non eloko na eza lumière étouffé et tchabatu mal à l'aise tolanda. Elle vit problème eza na ebisayo na sepelaka na mutu na yo ekanisaka bien très bien omoi mutu na yo ekanisaka très bien namona bafille ebele bazwa mpe mbongo lokola yo me basala makambo oyo osali te kosala oyo ozosala elolakisaki oza une grande personne oza pena monene na kati alors conseil na kopesa nyonso bamonaka ata mosusu omoni na yo batela motema na jésus azoya bombama kati ya yesu bimisaka mayele na yo ekotela osuka mbongo nyonso ekomemo na libungi tiango mopanzi ndima ozala na yesu elongo olia mbongo na yo bien olia mbongo ya compromission te olia mbongo baolandela makofi te olia mbongo yo moko osala osentir olala pongi ya bien ozala mpe malamu. Voilà, bon aimer nous beau partager, tout continuer. Bon aimer, tout partager. Bozola dans la grande famille, ça fait très mal. Mais on est ensemble, tozawana, mingi mingi lo osusu na kobeta sete, c'est juste kaka keno, famille libota toza na fin de l'année, tocha belvi na prière. Toye bibi tumba ya fin de l'année, toye bibi tumbe zalaka nango. Mais ezalaka bien te à fin de l'année. Bitumbe ezalaka nango. Pourquoi kaka na fin de l'année susu ya kolumba ya solo ya boy. Mais je sais que non, nzambe wa batela ki belvi banda ti lelo eloko ezate parce que monde na bango loba peut-être ezalata bitumba mususu ata ya soki wapi yango ya monde na bango déjà échec. Alors la grande famille, na okotisa ndeko na biso moko, na obenga ndeko na biso moko pe bo yoka o ya koloba boko yoka kaka question na nga. Na sima question na nga ne boko yoka oyo ndeko na biso mwasi akoloba. Alors na osenga na bino bo aimer kaka vidéo na biso bo partager. Bo aimer bo partager parce que eza regret ya biso nyonso awa na communauté na biso avec tout ce qui se passe na zobenga. Aimer partager. Na zobenga parce que na osala analyse à mon côté. Bonjour, bonjour maman. Ah, bonjour maman bébé, c'est Bonnie, meilleur vœu. Meilleur vœu maman Nangaï, osa bien meilleur vœu, joyeux Noël, c'est les qui, joyeux Noël et voilà. Toza bien en volo à tata. Ok, Ngayawa, naza na émission, osa déjà sur BBC Mpoye. Ah d'accord, ok. Na ebite so okopé. Meilleur vœu na famille bota nyonso na bapo isu. Meilleur vœu na biso nyonso. Meilleur vœu na Poutine, la patronne. Maman Kioma. Ba meilleur vœu na ye. En tout cas 2025 tolé kitoko. Bongo tale si Kesuki c'est la mbula. Nakati ote mama nangai 2025 eke Worlds 2025 liko nango trophée pesani meilleure chaîne basobeze pai ba trophée pai meilleure chaîne elonga te bande elonga mama basi balali baondima te Siko nalobi mama na ngai avant na kota na lisolo na ngai o naza nango na bengeli yo na linga mingi ko partager na yo
Film oyo tozotala avant tokota na émission nanga film oyo tozotala à qui consent est-ce que oki oloba eloko nini mpona film wana parce que film wana je te dis ma chère bongo ebaluki nga Bellevue ake na biso na level moko je sais pas na ngambu na comprendre nini ndenge tookende koto oyo Bellevue koto oyo loba mama nga na ngambu na ngai na comprendre kaka donc so na kosala synthèse ya film wana malgré nanu esili ya o nga na comprendre jusque là ezaka le cœur de l'homme le cœur de l'homme comment na comportement ya Omar la vie ya lipasa na ye donc par là tozo comprendre que le cœur de l'homme est mauvais mutu atikaka mutu atande koma makila wana tozolobela mapasa wana tozolobela mapasa a combien plus forte raison biso bato siko tozwa kokutana na se na moi oyo tokutani na kimukolo tosangani mpona likambo moko quelconque donc film en tout cas écriture oyo omoni te mama na ngai film yango nanu il faut eteya nanu na ye moko Bellevue na tableau ya nani ya bashako ya bamapasa nalingi naloba nini wana ekoteya ye na ndenge nini nalingi naloba ekoteya ye na sens que non ka ndenge outi koloba toolobela lisolo ya bamapasa deja tozomona libumu moko bauti soki mpe bautaki placenta moko makila mais tala na minute oyo rage oyo ekomi na Omari aza ta capable ya kotiela tonton Patrick ata poison ozoyeba nde eloko ezoleka na kati ya vie ya Bellevue niveau ya écriture niveau ya level ya ye ko réfléchir kokoma film donc ce qu'elle est aujourd'hui nde bitumba na ye yango wana nde bitumba na ye mutema mabe bazotala mutu azokoma bafilme ezotalema aza na bafan keto est-ce que ozoyoka déjà sur la trahison mpo nga na oyoka déjà sur la trahison ngai nayebaki yango déjà nalobaki yango na émission na ngai na biba ndeko ezala kaka oyo nazopense te nayebi te so olandaki nga mais nabombi yango mpo na nga soki ekozala yango na ozonga awa effectivement ngai nayebaki kaka keno awa tonto o tina lobi le cœur de l'homme premièrement tomoni Omari deuxièmement tomona camarade ya Iska et puis tomona pe camarade ya ye moko Sako camarade na yo ata nani le cœur de l'homme ata nani tata mwasi ya Davina mama Hélène na Linda kasi wana na bandina nu wana nanu mpona touche nanu bamapasa apres na nge na katisa na ngambu ya bacousine parce que eza filme moko donc ekota biso 2026 na baclarté mosusu par rapport à barelation par rapport à barelation oui par rapport à barelation ouais donc nzambe ka mutu akobatela biso donc ya sika ka nde yo moko ozoloba baémission na yo na ya sika na se na moi oyo ndeko na ngai eza te omoni baguerre nyonso toza nango guerre ya liboso ebanda na lola bible ezoloba na apocalypse ili guerre Satan azala ange auprès ya nzambe azala ange et puis azalaka na position moko ya makasi koleka ba ange nyonso raison pour laquelle tangu ekomi na corps ya Moïse tangu nzambe atindi archange Michael aya kozwa corps ya Moïse parce que na se na moi oyo cimetière ya Moïse ezala te tomba Moïse eza te eza Moïse eza ba Enoch bato wana nyonso baviva bamakambo moko bazalaka na baspécificité moko boye baza na batombe na se ya moi te ntango nzambe atindi archange Michael aya kozwa histoire wana nazolobela eza na Juge 1 verset 9 ntango nzambe atindi archange Michael kozwa corps ya Moïse akutana na Satan face à face Satan panye Satan pa ye aya pe kozwa parce que Satan ba makambo na ye na kati ya nzoto ya Moïse avant Moïse akotambola na nzambe 40 ans nyonso avandaki na ndako
ya Pharaon bango ba instruisaki eselo banzambe na bango donc Satan bazaki na oye makambo ataki na kati ya sûrement kwa nini nzambe aboyaki nani Moïse tango ayebisaki makambo nani nzete na ye wana oyebi pourquoi nzambe aboyaka nzete ya nani ya Moïse nini ekota na nani ezaki pourquoi oyebaka parce que ezalaki déjà na nani emelaka déjà serpent ya Pharaon ezalaki pire ezalaki pire ezalaki impire ozomona poso otali kuta bakutu bakoma na niveau wana ke nyoka nzete ya Moïse ebonga na nyoka emela banyoka ya Pharaon eloko liboso na Moïse akutana nango tanga kutambe azolekana amoni buiso ardent yaya yona ngande to saboyi so to moni pena matita mubeso ezopela moto ezosika te yona nga so to moni lo liboso to sani to kima yaya mbangu kutu kutu na mwana na Moïse lokola Moïse azaki instruit azaki initié na banzambe ya baegypte esuscité mpona yo nanga ekosuscité peur tokokima mais Moïse esuscitaki curiosité apani akende kotala de près pourquoi moto ezozikisa matiti ya mobesu te nani archange Michael amona sa face liboso akor à Moïse aloba te aloba nini que l'Éternel te réprime parce que en Michael ayebi qui est Satan poka bito babonzamba ngo to comprendre ngo bien te spiritualité ngo to comprendre ngo bien te donc to sur la légère bien que Satan ba bengana na lola azaka suna lola te aza ange moko déchu mais archange Michael na minute wana a respectaka Satan azaki pe na pouvoir azaki ko appartenir na Nzambe mais ko ni na engagaki ba hostilité contre Satan te parce que Bible ezoloba na biso ke Nzambe se repentaka na badona eteni na ba appel na ye ndenga longola na lola tinda e kotoyo donc biso ba o tokenda na ba église okosa liboma Satan aliyo na bwaki yo ya loyenge Satan ebi Nzambe koleka biso parce que vandara Nzambe yebi nani o Nzamba azali Satan ebi ke son Nzamba lobi likambo na ye ndenga lobi ndenge esalama biso ba etobunda na ko bandi ko douter tango mona makambo timba to bandi ko tergiverser zo palangana Satan yebi ke Nzambe soka lobi alobi yango no moni to wana ba difficulté na sena moyo opoto yebi Nzamba ngo to salela te oh my god so tamba sali to grâce pour comprendre moi révélation muke to telemi pa na ye mais soki mo lo yenge ye to zo palangana lokola bambinzo yango wana anajaka na bamakanisi na biso anajaka na biso kolongola biso espoir kotia badutu na kati na biso parce que ayebi Nzambe apambola so eza na mutu Satan bangaka na se na moi oyo eza mutu apriaka langue te eza mutu apesaka baprophétie te eza mutu ayebi Nzambe soko oyebi Nzambe okoni lokola ka ya Job ayebaki Nzambe bien que moi si na lingaka tinda ye na mabunga o finga ye kako kufa na yo mais non Job asalango te intégrité de cœur yango wana nde bonzambe yeba Nzambe na yo soko yebi Nzambe nini ozosambela ata mbonge ndeni mabebisi palangana te otikala ngui mama nanga yo ifona yambo lisusu comme ça tokena ngo na spiritualité parce que na likambo na biso na ya tomati likolo tozongi boyana na bovanda bozoba kitya liboso bovanda nzabelaka ok filme kitoko filme belbi kamata bizu kamata penza bizu siko nalobi boye mama na ngai likambo ezoleka sur les réseaux sociaux ok malgré que non topartage kaka c'est dans les bons partager dans les bons parce que les camboisa sur les réseaux sociaux les makambo les consommateurs et voilà malgré tout que notre lobelango te mais to lobelango avec beaucoup de sagesse pour ne pas peut-être que blesser pe batu voilà alors yo za mutu oza parmi batu oyo lorsque les consommateurs abanda ba émission na ya parlons tendance ngai nayaka nasala ba sortie na nga médiatique pona koloba ke non na détecté déjà eloko moko ya mabe na émission na ye c'est comme s'il y a quelque chose de mauvais liboso ou encore quelque chose qui est caché parce que ba émission na ye wana parlons tendance
et pesa ki nga penza te ke non indice moko ya bien nga na monela ki yango déjà mabe makasi et na bana ko salela ngo ba live il y a eu un jour au benganga pour na webisa nga mama BBC te tika na uchi osolola na soki na les consommateurs ndenge yozo réfléchir eza bongo te mais lelo je crois que opesa nga moi raison ata ya 20%. Maintenant, on a bien dans le but, toi tu es parmi bateau, oh, basolola na les consommateurs. Au benganga pe pour na website maman BBC tiana c'est tika et tout et ça na jemoko boezo le kawana tika. Maintenant, toza si au BBC Mpoi TV. Oza yo moko te bato baza ebele o na partager na bango na privé. Siko yo oyo obengaka nga pona ko calmer ngai. Siko micro eze pa na yo. Yo benga les consommateurs osolola na les consommateurs ayebisa yo nini. Na sima wana apesa biso conseil, pesa na ye conseil so opesa pe famille bota conseil opesi biso. Merci vraiment pour la question na yo. Ngata makambo wana ibandaka en tout cas na zoka téléphone na bengaka les consommateurs tout benga bongo pour na ko éviter mindondo na ba réseaux sociaux après émission komate keo ekendaki ezongaki. Donc ngana bengaka consommateur na se présentant en tant que famille Libota to sololaka ebisaka ngai no eza na ndenge ya mabete mbo ndenge zo kende ye souci na ndenge aebisaka nga betaka c'était beaucoup plus na ba génération montante donc ba génération ezo ya non bande donc il y a linga je me souviens tango bengaka nga pona koyebisanga mama BBC chana se je me souviens olobela nga likambo moko ya sesak. Bon, par rapport à c'est ça que ndenge donc bango ya amona ki dans inspiration na ya ki d'après inspiration na ya ki par rapport à c'est ça que ndenga ute ko convoquer bango alors balinga ki c'est ça kazaki na posa ya clarté alinga ki asimba batu donc batu omokwa yesiko émission na ezala ki ndenga zo yamba batu comme ça batu bango moko ba jujaka par leur comportement par leur dire mutaleki na émission batuniye question façon na ya ko répondre et ko tinda siko batu ba comprendre et loko nini eza na kati ya mutu et puis kiango na ba les 3 émissions oh ya salaki tangu ba bengi Ada Ilunga tanga liki c'était bien qu'à jouer ka epa ya si la terre joue kana SBT donc natanga ba komota jouer na SBT tonton Ada jouer ka azongi penza ko jouer azongi mais ça là qui est un moment azaki pour jouer si et ça là qui est un moment azaki pour jouer mais c'est là et empêcha qui était aloba olamu par rapport ya si là tojuka ya Kenny a joué na epa ya si là te et a joué na SBT mais tant ba pesa qui est miko balobi na ye pesa message epa ya mama sila alobaki te ke o ngambu wana non mama na ngai ezala na kata yo mais na émission ya Kenny totalaki yango biso nyonso omona keno Kenny akomaki mal à l'aise na plateau parce que ba question etiaki mal à l'aise c'était à propos ya wana wana biso nyonso biso nyonso tolandaki bon wana tokokota na mozindo te parce que eza peut-être par rapport ya concept na ye baquestion na eza pertinente baquestion na eza mpona ebimisa mutu oyo eza kati na ye d'après ndenge ya explikaki ngai donc par là na ndenge ya zoyamba bato parce que ye ndenge ayebisa ngai vision na ezalaki ke affaire cesse makambo parce que ye aza moko parmi na bango na yo kango penza bien ye idée na yo mama BBC na ngai mama Josiane nazoloba biso monaka bandeko na biso na télévision mais au moins ye akotoya bango avanda na bango et puis avandi na bango te une semaine un mois non c'est vraiment toute une famille bakoli ensemble des années bakoli ensemble babona ndenge baye mike na ndenge bazoko ba papa bakomi ba mama kana musala na donc bayebani ndenge papa Lutumba loba na émission mo na landaka bi bayebani solo minoko donc vini na bandeko na bayebani solo minoko donc yendenga expliquer kangai que azosala ngo pona kosilisa conflit oyo ononde
evokaka likambo pasteur de la foi nga nazalaka na mémoire moko ya éléphant ntango obenganga oyebisanga olobi ke non eza na groupe moko ya côté ya CESAC nde baengage ye po ajouer rôle wana yes je me rappelle oyebisanga po asilisa makambo wana po asilisa wana eza d'après ye alobaki mais vi makambo nde tozomona sikoyo donc on a donc tovi makambo nyonso wana donc tobwaki yango donc parce que bayebaka valeur ya mutu par se dire donc ezalaka indispensable kodissocier mutu na maloba na ye valeur ya mutu bayeba yango na maloba na ye mutu aza intègre aza mutu oyo akokisaka maloba na ye donc soki apesi parole na ye yango nde akosalela mais oyo ya les consommateurs en tout cas nga personnellement naza déçu peut-être soki okanisaki na partinaki ye nakosaki ye akosi na ye ngai te amikosi ye moko sikoyo mama na ngai nakati oyo maloba te mama na ngai omoni siko pourquoi nayebi soki no oyo expliquer eloko wana parce que na minute oyo réseaux sociaux eza ya koyinda ya koloba ke non Poutine nde aza hypocrite siko na oyo nyonso oyo olobi siko nani abimi hypocrite bien nani aza hypocrite mama na ngai toza na se na moi oyo nango na polémique te parce que wana nazoloba te obenga mpe bayebisa o version nga nabengaka ye mpenza nabengaka ye nasolola na ye après émission oyo ya ndeko na biso oyo ya makama mobulu oyo atinda bazokisa Bianca après wana nabengaka ye mpe lisusu non nakomelaka ye je crois nakomelaka ye mpona kotuna ye koyeba prochaine personne sur la liste ya émission aki nani apesa ngai mpe kombo ya mutu oyo alobaka kobengisa nga mpe napesaka ye avi na ngai par rapport ya mutu wana nasuetaka ye kutu bonne émission nayesaka mutu kobengisa wana c'est pas une dame à problème c'est une femme qui se respecte na temps nyonso asali na milieu na biso ya théâtre totika koyoka ye na buzoba te donc omona sikoyo makambo ezoleka sikoyo ndeko na ngai donc ya sika ndenge yo moko ozoloba na baémission na yo ya sika eza nango te ya sika eza te aloba omoni mama le problème c'est quoi le problème eza soki ozo comprendre ngai nazolinga nakoloba te ke no nalingi na laver peut-être image ya Bellevie te Bellevie aza na mai na makila amutu elle a ses défauts aza mpe na baqualité na ye mais na minute oyo toza na kombo ya hypocrisie tout le monde d'abord toloba ke no biso nyonso toza bahypocrite mais siko pourquoi kolinga kotombola hypocrisie ya moninga yo siko nde oza numéro 00 ya hypocrite siko soki mpe yo mutu oza ovandi na mutu omoni ke no mutu wana aza hypocrite bata nyonso ovanda na ye omona hypocrisie wana te lelo nde omoni parce que nga mama bebe se soki navandi na mutu na ye kodécouvrir oza hypocrite yaya ate eleka te esilinga na yo nakataka siko pwani ikalelo siko nga nazolinga nde communauté e comprendre biso toza na problème te parce que ata partout akokende ake na bongo ya bela te ake na eloko moko ya bela te bela production ezocontinue c'est ça des problèmes eloko nga nalingi to comprendre biso bato tozosupporter Bellevue eloko nga nalingi comprendre yango wana mo wana hypocrisie so ezalaki te eza mbala liboso ebima sur la toile tourne tozwama mpala mais c'est pas la première fois eza eloko elobami pendant 5 ou 6 ans babando traité Bellevue d'hypocrisie et d'hypocrite c'est pas ça ne date pas d'aujourd'hui koya kovandela yango komartele sur likambo yango balobi hypocrisie olingi mpena peso réponse ya wana otuninga par rapport à hypocrisie ya par rapport à hypocrisie ya koloba ke non lelo ya bimi alobi ke non 2 ans eza ebele eza na problème te siko yo zwa ta na yo obenga siko na nde place nga na oleke omoni ya oleka te yo obenga yo benga réponse na pesi yo par rapport à hypocrisie réponse à qui consent réponse no yango wana
par rapport à hypocrisie. Ok, c'est bon. Acquis constant. Ok, c'est bon déjà. Yo qui mukolo déjà na comprendre, mais le message est passé. Acquis constant. Communauté Zolanda biso et comprendre maintenant qui est hypocrite. Mieux vaut tato ye acquis constant. Mais hypocrite yo ayeko tanga mutu musu hypocrite. Yo nde hypocrite. Makambo susu ko luka ko décortiquer profondeur eza lokwa ko pesa mutu mususu makambo. Na minute oyo ezaka ko ignorer biso total abela zokende de l'avant. Omoni bela ndenga za wana diamant brut. Bato basala musala diamant yo kuto wande konanga muluba oyeba bien makambo ya diamant. Diamant soki eza brut et kakana ba processus ebelé. Oya ko révéler vraie valeur nango. Yes. Nde eloko yo zomona processus au diamant elekaka nango nde processus au Bellevue azoleka nango. Bellevue n'est pas n'importe qui. Il faut tous s'estimer heureux. Nation congolaise faut s'estimer heureuse. Ya kozala na mutu lokola Bellevue. C'est pas donné à toutes les nations. Baza mingi te kende Congo Brazzaville. Keluka kuna so okuta so bazata na mutu lokola Bellevue. Ba kuna mani kete. Na linga bango mingi ba bizu na bande ona bisonyo so Brazzaville. Wana na ngoka ba ambiance ka ya betio. Likambu ya hypocrite. Mani kazi ba. Ande onanga longolanga ba stress. Asektanga grave. Donc likambu ya Bellevue totika na biso ko s'enflammer, totika biso ko s'alarmer. Oh balobi na Bellevue boy, bafingi Bellevue boy. Ya pesi Bellevue 2 ans. 2 ans ekoka nangoti. 2 ans ekoka. Ngana yo na émission. Tokozonga na émission to ko sala bilan ya yemo ko na Bellevue. Tokozonga na 2 ans na to akotala. Bellevue azoleka na processus na ye, nzamba za ko tailler ye. Nzamba zo tailler pour à révéler biso qui elle est réellement. Ah oui hein. Ah oui. Mama kamnyo so Bellevue aleki nango pendant lumière wana. Ouais. Faut yeba ke soki Bellevue azaki ya nzambe te na makambo nyonso aleki nango. Mususu nde tia salaba ABC, mususu nde makambo mususu komela ye. Tozala na bandeko na biso basuzi batiki biso, badiana batiki biso. Batu nyonso tende basalama pona ko supporter ba problème hein. Ah oui hein. Yango na loba na yango. Ba problème au Bellevue a dekani nango. Apesa pe mutema munene. Tala. Ezaka question ko pesa mutema munene te mais Nzambe apesi Bellevue ka mutema munene te mais na batu. La méthode de Dieu c'est les hommes. Nzambe olongwa likolo te aya ko protéger Bellevue. Apesi toute famille. Yes. Eloko motu ya yango wana to koloba likamba Bellevue poto ebake. Nzambe apesa ye famille. Nde loko na loba ki Nzambe akitaka na sete kaka voisin mutu aza pembeni na yo nde Nzambe na yo. Oh. Babiso to sambela mutu nde to na famille bota wana mutu aza na relation na ye personnel na Nzambe. Mutu aza na ba grâce o Nzambe atsa na kati na ye. Oza sur Nzambe asisita biso to akolinga Bellevue. Eza hasard te? Eza hasard te? Nzambe soka pesi vision apesa provision. Babiso toza ba provision ya Bellevue o Nzamba tche pembeni na ye. Tozolo baka na émission ba niveau spiritualité na biso toyeba nite mutu mutaza na grâce na yo Nzamba salela ka ye. Tango tosi totangani 10, 15, 20, 100 personnes. Totelemi pona ko belela Nzambe na tina ya mutu moko provision ya mutu moko Nzamba koyoka. Nzamba koyoka. Likambo ya hypocrisie wana ngaku tupona ngai ko be mission nyonso bosala ya bokata hypocrisie bimi lelo te ce mo ya sika balobeli Bellevue na 2025 mo hypocrisie bandi lelo te e bandolo ba malelo te mais anda mo wana hypocrisie e banda tala siko comparer ko banda makambo lobama hypocrisie pour la première fois tala musala Bellevue zo sa lelo avancer te faut tota makambo na anglais wana. Faut tout le temps d'une manière positive. Faut wana nyonso ezolobama eza ba distraction ba oli bazonisa biso sima ba distraire biso photos à la focus quand des mots d'ordre pesama focus na ba filme
Au lieu de kolobela makambo balobi na hypocrite malam to décortiquer film ndeko na ngai to décortiquer film ba partie pertinente to eza na kati ya film hein comment na moko na oh Omar azobota penda vis-à-vis ya maabo kilo na belle sœur na ye ndeko na nga ya consommateur nga dekolo loba omanga lobi bovana na boye na telemi kaka na bilan na biso fin de l'année yango nga na si natali bilan ya belala omar ya lobi mama Josiane omar ya lobi bokotelenga na tenga na salon lokwa pigeon nasubaki na bilabi omar adongoli mpe misu bamesha balareke kote mosusu omar alobi oyebi ke batableau wana epesi sens na titre ya filme aki consent ozoma yo moko ke koluka yo moko nakufaki na lobi yoka inspiration oyebi bokotabalonga pigeon oyebi pigeon soki akota bino na fenêtre Omar, t'as su qu'on condom. Alors bien, bolie déjà plat préféré. L'autre là m'a déçu. Bonne na goût bino. Bonne na goût bino. Yoka, belle vie pe munoko. Alors bien, osé sa maman nanga keno ali atondi au kokata ko telema. Te mama telema. Mama telema. Abe loko suna yi ko lobi ke maman ta munene. Mama telema. Ah bien. Putain, ça la biso mondeni nzabelanga. Makambo décortiquer yango ma BBC. To valoriser artiste na biso, to valoriser cerveau na ye. Ba benjua na ba diamant. Ba diamant, ba diamant ezara matière moko te na libaya. Bana même molécule Belvin nga sana po a briller faut les kana moto. Yo mutu mususu ya na loyengo ya kolanda ye lokwa ya sala boye nga pe na sala boye. Bona ba même molécule te. Okamo eleki na moto wana ake briller yo za na onzete oleki na moto wana komi likala o perdre ba propriété. Ah oui, je t'ai dit. Makanda bilanda landa te na bi bat nyonso bande or ezali diamant ezali argent ezali yo soko zano libaya yo soko zanini ozano nzete olotika no nzete basalelo ba moi basalela yo ba kaye basalelo soki nini oyo landala loyenge muto oyo landi aza diamant bona ba même molécule te ya leki a briller que atangami aleka na moto aleki moto akekuna briller yo ye na loyengo landi ye bonzo kozaki na yo nzete leki na moto komi likala to sana kolambelo kate so kureza te imagine atika Poutine kende de l'avant azokende na filme oyo nde kopesa su bango aigle mi pepe wana nyonso yango nde ezosalaka ya kende de l'avant babima comme ça bafula ye siko mama na ngai nalobi boye siko na ngambu ya Davina siko na ngambu ya Davina lokwa lobi Davina yaki na mobali na ye nani oyo Prosper muto liboma pakimisi Prosper déjà awa tula mwizi ya zaza ozo comprendre ake na ye siko awa mama Marie-Hélène na yo tu na nani Davina ke no loba vérité soko yebi likamu na sima oyo ya makamu oyo yo donc na yebite ozo estimer nini place wana Davina aza innocente na makambo liboma ya mobali tondeni aza innocente mutaza na base ya makambo nyonso ya liboma ya nani ezaki et puis on dirait source ya makambo wana eza papa na ye ya eza papa na siko na lobi boye source ya makambo yo mona ata normal ke loba makambo TikTok ya oswa siko nga na lobi Davina sikoyo na obangela Davina sort na ekozala nini parce que na minute akoki kosala engagement moko te parce que mutu aliboma ngo na Joël sa vandi kaka na lupangu na bango ndezo pesa pe suspect moko comment est-ce que ye kaka na lupangu ya Davina
omoni conseil ndenge merdi azomema ye donc fois luka nzambe yes fois luka nzambe peut-être so basangisi maboko ye na étoile bakomona nzela mpona Joël yes nde eloko nga mpe nalobaki ntango namoni ye mbala moko ake kosangaje na Prosper nabi ya mpo nini boye parce que na nsima ya ndenge asololaki na merdi ayebisi alobi ke no asangaje parce que place azovanda mpe batie ye mal à l'aise ozomona alingaka kima nde motumisi ya Linda ata mama Marie Hélène tata mwasi na ye ya mama Kulutu nani nzambe aza na bandenge abengelaka bato omoni bato baobimisa Joël na situation wana eza bolingo ya basi mibale bolingo epezaka na vie ya mobali lokola bolingo ya mwasi bolingo ya mama te bolingo wana mibale eza lokola main gauche na droite soki esimbi yo il faut ka kotombwama donc Davina na étoile soki basangani na bonzambe Joël na pole nde tokokomprendre ko mission nini oyo makubakuba ayeli na nini mission nini oyo makubakuba epayaki parce que lokola mama étoile aye papa makubakuba apparente ayebiti ayebi ke mama étoile en tant que maman kande toboti bana biso bolikamba boye komi na bana yaya otomboli Moïse tant bazokende Égypte nzamba atindi akende kolibere bana Israël na Égypte nzamba apesaka bango instruction na bana Israël nyonso na 8e jour mwana mobali soka botami akomi na 8e jour iko basirye siko mwana ya Moïse azaki circoncité ndenge bande kokende na Égypte wana donc ezaki déjà défaut ange abimela ange adia satana te ange mpenza ya lola abimi parce que Moïse akokisaki makambo te kobundisa Moïse aboma yelo nini Sephora asalaka Sephora ase rappelé na makambo Moïse ayebisaka ye ke biso na biso tala kendaka boye loko amona ke mwana azaki bakata engenga te azwa libanga yaya na makambo nyonso ya un prix à payer bakofinga nyonso baofinga un prix à payer po azala la tête ndenge azala na kozwa batrophée azwi ya meilleure chaîne il y a un prix à payer il y a rien de gratuit dans ce monde il y a rien de gratuit Sephora azwa libanga kanisa nde toza yo nanga boye libanga bakati mwana tia na mbeli te na libanga poso wana abuaki na makolo ya Moïse nzambe tanga moni makila alongoli epée Sephora lobi tu es pour moi un époux de sang po basangani na nzela ya mwana donc Davina za muto nzamba tie na nzela ya Joël po apali na ye yango moni ke no totangola kaka na ignorance nde bomaka mais comprendre le fait Davina za ne jeune fille ayebi na epete si nde nazoloba yango wana mon peuple périsse yango wana eza koembarase ye baza koaccuse ato na makambo oyo ayebi te ezali pana nguba te ndeko na ngai yo jeune fille boyoke kokwela mobala komelo liboma kolandaka yo donc bolingo eza na kati ya Joël mama Maria lobi yango ye mutu aliboma ngo okyoke ovanda place mosusu ayeli biso kaka awawa liboso lupango kokimisaka nga motema neza pa Davina boto balobaka l'amour est plus fort que la mort yango wana yo kolobaka ke no eza bolingo ntango mosusu nzambe kaka nde azokota na kati ya Joël azoba kaka na nsima Davina nde place po kozwa nani délivrance na yo parce que nzambe akameter a scène ya bavina biso mtasala casting ye mtakotsaka bato na bavina biso donc ye ezalaka mpenza bocomprendre te lobaka molimo mosala na biso te moto akoya na vi na yo asali soki tana ye ekoki botika ye akende nzambe akotisa bato mosusu c'est ça mpona consommateur mpenza souhaiter bonne chance esika kei biso okangana na biso bato te nzambe moko ayebi ta nyonso asali na biso topamboli nzambe mpona yango topesi ye mpe merci ape le meilleur na ye soki amoni ke are na ye ekoki akita kende
Gloire à Dieu. Maman na ngai na lobi boy ko kite ko kende ezalaka pe bien ya koloba ke non omoni ke no ta na ngai ekoki na kende pe na kimia po kuna po zo kende ba considérer yo façon ozo kende le wana façon na ye ya kokendele makambo na yazo sala etali biso te biso focus na biso bela biso tozabo focus na biso kende foka ko bebisa la réputation ba o kende yo moko te malembe te spirituellement nyonso kosala etali ayende konanga yo moni babilo mususu ezalaka eza pe question ya modèle oyo ozalaki enraciné na moto yes on doit comprendre pour se na moto eza likambo lipa na nguba te so moni moto osala ba makambo nyonso azosala wana peut-être pe eza décision moko facile te oye pas lui peut-être pe eza contre volonté na ye donc si c'est ça na ba main noire moko na sima logiquement parlant moto abandaki kobenga Bellevie kaka madame abengaka Bellevie te abengaki kaka madame eza déjà signe ya respect tokoka kobamba ye mabanga te po maman koloba bongo te po epa na yo déjà abeta o 12 obandi obenga benga ngai mutu ndeko na nga ngai mutu ata beti ngai 12 mais conscience na ye na nzambe na ye bolamu ko tosala na se na moyo ekolaka parfois akokende bolamu abenzi ekokanga na vi na ye ndeko na ngai tobosana eloko wana te tobosana eloko wana te toza ose précipité kosala bato mabe mais tozobosana ke ya un dieu au ciel mutu ozosala mabe wana mutu ozosala mabe wana oyebi relation na ye na nzambe non makambo mosusu ava osala yango mpo otala mosika fo otala baparametre mosusu fo otala baparametre mosusu bata nyonso bovandaki ne bolamu ezalaki te kaka mabe mais ozwaki omoi temps ya kovanda ne plus de 5 ans ndeko na ngai nyonso wana tokolanda na biso te monde eza monde ya intérêt omoni baintérêt mosusu eyaka baopportunité mosusu ekoya ese présente pa na yo nga na opesa exemple moto oti koperdre frère moko apa na biso frère aote kosilisa classe un frère mayele opportunité bimeli ye mibale ntango azoluka mosala moko eza ebale napesa exemple lokodo eza EDF na biso awa do eza kokwa ndeti SNEL na biso awa na France bapropose salaire ya 5 000 euros na bavantage na possibilité ya komata bapromotion graduellement côté mosusu bapropose salaire ya 10 000 na grade ya likolo bavantage kilikili ndako bafutela yo mutuka ya service ya malonga tout ça bobobo akomaki départager bato ebele bakonseyaki ye par rapport ya 10 000 na bavantage wana mosusu donc minorité nde epesaki ye conseil sur 5 000 majorité batalisaki ye 10 000 mais ye moko au fond de lui motema na ye ezalaki ke akende kosala kote ya 5 000 mais vu que bato bazalaki koentoure ye azalaki mpe ka fiancé lokwa ndeko na biso azalaki mpe fiancé lokwa ndeko na biso consommateur mwasi mpe kuna peli te epi baprogramme toza nango tosala boye mobali acede ake kote ya 10 000 so nayebisi yo ke asali na mosala yango 8 mois akufi ondimanga wala nini sikoyo sacrifice bacondition ake kokuta kuna après 6 mois sakana après 6 mois sikoyo babandi koyebisa ye fosala boye ekoma tonga nsima lobe bino basala ye système akungu fu oyebi système akungu fu bapesi droite baboli gauche leta siko bakoetalele siko contrat na ye makambo nyonso ezoloba ndeko mwasonga nsima eza te ekomi likambo ya bamaison ekomi likambo ya kosala makambo oyo eza contre nature ekomi ate azalaka chrétien engagé chrétien engagé na église soki apesi yo parole ya connaissance oninga te mais tala esika diabolo ake kozwela ye ozomona
Donc na se na moi oyo na mutu te mutu aza na ye libre eloko fo tosengaka nde toza na se na moi oyo discernement ndeko wana azalaki na discernement soki avandaki nde na 5000 nde na minute oyo toza na ye nde toza na ye me likolo ya kowela 10 000 baprojet kilikili ti mpe azalaki moto ya makambo minene encore bano bakoli koto abotami akoli awa bonzamba malongo eza nango tomonaka moto azoyemba na korali me azoyemba ne kaka mpo mongongo ya kitoko me bonzambe eloko mais connaissance mpenza makasi ya koloba keno eza te ya keno amemi mobali na perdiction naki mabe wana kota sa mabele opeza histoire opeza histoire siko bahistoire ya boye so olobi omema yango olobela yango awa okozwa no bavie ebele te parce que bato balinga na bango polémique dans na se na moi oyo soki tokosengaka nzambe parmi badon oyo fo tosenga nzambe discernement ya esprit discernement des esprits ezanga te po motu moto otombola mosapi alobi ngai tomona prophète Samuel prophète Samuel batindi ye akende kowendre mutu na ndaka badavid ntango akomi kuna moni mbinga liboso abimi bo de taille bo de figure ndenge bible explika prophète Samuel aningani prophète Samuel aningani abi certainement eza ye nzambe alobi ne ye mo nyonso babimi basili nzambe alobi moko te na kati na bango en fait Samuel atali alobi na liseke na nga na ye nango ya uili nazonga yango na vi fo ntina oloba discernement ndeko na ngai oyo nzambe ni koloba ndenge makambo esili omoni na ka Samuel nzambe alobi na ye non na bato nyonso babimaki wana me wi ya nzambe ezalaki pa David esengaki nini ye parce que nde totravaillaka na nzambe tozalaka en collaboration eza makambo nzambe osouffle biso en tant que nzambe eza makambo nzambe mpe azozela biso tosala en tant que bato parce que bible eloba na biso nzambe bible ezoloba na Genèse 1:26 bible elobi faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance donc ntango nzambe azosolola na yo ayebi ke yo oza na part na yo ya makambo yo fosala en tant que mutu parce que atia portion ya bonzambe na ye na kati na yo yango na discernement eza vraiment pressé na vie ya mais toza mpe na portion ya éternité na kati na biso donc qui dit portion ya éternité égale Saint-Esprit donc Saint-Esprit azali garantie ya éternité na kati na biso ye nde azali pont oyo ezalaka biso na le surnaturel ye awuta lola aye kovanda na kati na biso bato ya botawu donc makambo biso toza nango besoin ye ayebi yango donc ntango biso tozokommunike na Saint-Esprit ye ayebi nini oyo ye fo asala ndenge bible elobi na Romains 8:26 ke Saint-Esprit intercédeka mpo na biso soupi inexprimable parce que ayebi ke toyebi te lolenge nini esengeli na biso kobondela na kati na biso toza na humanité toza na bonzambe toza na éternité biloko wana misato eza na kati ya mutu toza na partie humaine toza na partie spirituelle toza na partie éternelle na kati na biso ezali esprit na biso yango kokufa te yango kokufa te donc na se na moi oyo fo tozalaka na discernement makambo nyonso tozomona biso bato toza koentoure belle vie fo tozala na discernement mpo tosunga ye akende de l'avant so tobi tomarteleka likambo 2025 alobi hypocrisie avanda wana awumela ekoavance biso neloko te ekoavance star na biso neloko te eloko kopermettre star na biso akende de l'avant baœuvre na ye azosala tosanzola yango tokumisa yango yango nde kopropulse ye vers l'avant oyo bato balobi etali bango na mitema na bango biso fo tokumisa kaka baœuvre ya star na biso eloko ya motuya yango wana discernement des esprits yango wana oyo nyonso to wana eza badistraction bazolinga baya kodistraire biso to lelo soki biso tolongoli focus na bafilme star na biso ozala perdu star na biso ozala perdu donc biso po tozala focus na star na biso focus na misala na ye osala
tombola ngo ekende de l'avant. Ko Bellevue okabola ena œuvre na été, oko dissocier na œuvre na été. Bellevue est égal à œuvre. Donc soko tomboli œuvre na ye, otomboli ye. Omoni Bellevue ndenga wana. Eza lokola mutu, omoni soki Saint-Esprit. L'écriture Bellevue a commis na film moto. So oza pena mutu wana feeling ya cinéma. Au monde a combien écriture est raffiné. Ya makambo photo tout est la to makambo photo sanzo la ngona makambo photo lobela yango wana. La façon Bellevue a raffiné l'écriture. Elle dit que ça fin de l'année photo ya. Bilo malonga to liati. Loko malonga ya. Pardon. Esa na somo. Ovani boyo tali moninga na ya mwasi. Otali inspiration boy. Tode bino kapa mpamba tende kona ngai. Obimana kata ba distraction wana. Donc nga kutu so pona nga consommateur obosi bolobi sur consommateur botika. Ekoki nango. C'est pas la peine ya kobakisa quoi que ce soit botika. Total liboso ndeko na ngai 2026 yango ezoya. 2026 yango ezoya to fongola ngo ba porte to ya baba biloko asika. Tirer la patronne vers le haut, tout qui tire vers le bas. Kolande la ba makambo ya les consommateurs et ça le quoi to rabaisser star na biso. Biso mo ba kolo star, biso mo photo ba valeur na ye, biso mo photo tsaye sur un piédestal. Là sa belle vie en wana photo tsaye sur un piédestal. To bando shité, po yo so na tikyo awa to ke désert, to bando shité. Message pour la famille Libota. Encore yo. Yango dans le bi message ya suka pour la famille Libota na chité. Message à suka pour la famille Libota ezali ka ndenge mama pesa déjà mot d'ordre. Focus. Total la filme. Total la promotion ya filme. Et puis ya motuya to bonde la pona star na biso bitumbo nyonso ezoya eza pamba parce que bango ba omona o Bellevue azali Bellevue aza diamant pour briller diamant pour soit valeur nango réel faut le karamoto sa moto diamant eko soit valeur nango réel te donc to banga na biso te ba mipepe nyonso ezoya eza kaka pona esala Bellevue bolamu eza po mema Bellevue esika nzambe azomonela ye. To éviter 2026 c'est là on nzamba bongisi pour na Bellevue. Alors ba prière na biso nyonso so to sangisi yango nde esala ke Bellevue a atteindre objectif na 2026 ndenga atteindre à 2025. En tout cas famille Libota na lingi bino mingi ba meilleur vœu na bino nyonso focus total la filme to bon de la pona Belinda ya Belinda Kandila biso la maman qui est nous. La maman qui a né nous azotia pa batu panzi likolo na level moko bakomi obambaka bambaka pardon na eta azana ba pionnier oyo kaka elobeli na ngai moi kande na oloba bosi ko so na telemi na prière autorité ya longwa na nzela yebisa penda la patrona abanga na bato nzamba tsakati na yo oba wapi yo moko kaka ndenge ozoloba wana soki akolanda so iba na TikTok bakokata ba cheche ma ba page yebite alalaka na epongi nzamba pesa ye libota eza ya théâtre te eza mpe libota moto Jérémie nayeba yo avant obota mavata ozala na kati ya limuwa momano nayeba yo et je t'avais établi nzamba pesa ye bato yebisa mpenza la patrona asibitungisaka te nzamba suscita bato na ndenga théâtre te nzamba suscita bato oyo bazwaka charge na ye spirituellement na ndenga baje te mama nani na biso topriaka mpo na ye na ndenga baje te. Ça c'est vrai. Ok. Merci beaucoup. Voilà privé. Bon bisous, meilleur vœu. Privé, yangandeko. Privé, hein. Na sepeli. Ok. Merci. Voilà. La grande famille, hein. J'ai quoi Bolandi. Bomoni que non maman BBC. Bato babenga mama BBC na privé baza bato ba pata kunyate bato babenga mama BBC to solaka na privé eza bato baza na mitu yango mona ngata soki na kena ngo mabe déjà na bolimbisa po balandanga na privé
déjà na sina niati déjà kuna na boya ta toleka na suka na kitaka na lobaka nini na lobaka bolimbisa soki na lobi mabe parce que nazala bato babenganga bango yeyo. Vous comprenez? Et c'est-à-dire que non, on est là, focus toujours sur Bella Production, sur Belle Vie Télévision, tout à la film, et le toki na 9e épisode na biso. Alors, tokoye ba sort ya Davina et kozala ndenge nini, est-ce que Davina a ko s'engager lisusu parce que aza moi si kitoko, ba ko linge pekaka. Siko azo se rendre compte te ya koloba ke non. Relation nyonso akozwa na minute oyo ekomemeleka problème parce que ezala kata ke non muto aliboma ngo aza soki peut-être asa katisa na ye matadi mais aza kaka liboso lopangu na bango nde problème. Alors il fallait déjà mutu ya Davina et fonctionner à koloba ke non pour le moment a mutu nanu akozwa mobilité oyo akoyane na kati ya lupangu wana parce que aza na deka koto ba Joël na place ngo azovande pa balinda ba problème. Eh yaya yango mona ka muto ke ami kotisika na ndako libala mobali moko kaka oh il fallait azakata mobali ya destin na été pour na ba problème na famille na bandako to batu bavandaka ba problème. Alors sort mususu to kotala siko tonton oh asakangaki ba porte à chambre Belvina mama na ye ba usuka wapi bakani bifunda bakei nani bébé Kim na biso ko sala ndenge nini akondima ba bêtises o azo sala. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, yakoza la Congolais, tous à la fière, yakoza la Africain, tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.